Merci beaucoup. Vous avez compris que Gradimou a sorti la petite tenue, vous comprenez que Zande Masola le pardon. Ndena kiti lelo na sola na bana mboka to beta Masolo ya le par rapport ya match à lelo na Guinée ceux qui Masola ngo ekende ndengeni parce que to pesa toujours ba bonne chance na ba Léopard na biso ba sa musala bien ba sa maramba bien pour ils ont toujours fierté ya mboka na biso Congo. Alors lelo Gradimou ya ibenge de la presse congolaise na kiti sur le terrain to beta Masolo to ba ndengeni ni bana mboka bazo penser par rapport ya match à lelo donc venanga Rex Mbuluko comprendre que non tout ça là ka musala mon boss César Ngadi na kati Paris na pêche bambote belé bana tu RD Congo Info boza toujours branché na kati site na mino RD Congo Info bo comprendre Masolo ndengeni nezoleka na Gradimou ya ibenge de la presse congolaise Donald Kachuva au comprendre que non toza wana tosa Masolo ka ndengeza ingénieur reste na ma caméra le ingénieur Kelia Kiminga mais ingénieur reste na ma caméra to beta na sona bana mboka après to ya ko des annoncer mission na biso ka ndengeza la ka kona bon. Oh, kitoko malamu papa mwana mboka. Yo pe na moni na ballon ndire yo mo beti ndemboza. Ya kosakana ko tuté mais yo ebi lelo za Masolo ya mboka mais na yango nde siko ezo sala ke to kende to profiter to sakana na biso moko to sakana moi 1 heure du temps et après to zongi to ya kotala siko ndembo ya solo ya mboka na biso za kobeta banini. Siko mité meza ndenge nini problème eza na yango mité meza ndenge ni parce que bat ba banga makambu vite sali pour to benga de ibenge to mona vite to mon équipe nationale siko babi makambu vite sali ba ko bango ndire ka GDG ya lelo pe mystique papa na yiko ebisa moni Masolo ya bale ya mboka na biso etaliga nzambe vita ezaka mamba nzombo le soir mais oh Léopard eza mamba fimbu chicote donc sans limite yo tango mona déjà tension lelo au pesi bango combien donc ngai pona lelo na pesika score à match 3-0 3-0 wana tio lo babon baza pe ba joueur c'est bon bango ba chate l'autre papa so ba che loko wana etali bango ngala na katsamboka na ngai na biso ke 3-0 et oui bige tu biso to voir marane na mboka na biso biso to voir marane na mboka na biso boto que voir marane na mboka papa 3-0 voilà merci beaucoup vous comprenez que tozo continuer malembe ce que ça là loko là ba Léopard bazolanda ba joueur na biso bazolanda yo coach Benga zolanda yo message ni okoki ko encourager bango pour match lelo le kamwa bien bon premièrement félicitations on féliciter notre coach nanga Ibenge en tout cas ba bravo ebele au pesi so plaisir na robeta balé na rolandi la mamba balé donc au pesi ngana sentiment ozonga congolais pour moto négliger mamba balé fort mais tozongi sigo donc ba félicitations ba courage ndembo ebeta malamu lelo donc to boga ibno ba flair toi merci beaucoup derrière la caméra c'est Reims Mouya to sauter dans tout tabat msosori ba lobanini OK ebi ke équipe nationale Léopard na biso zo beta na Guinée alors ngana lingi yo oloba liloba moko na tina ya ba Léopard na biso poto bito zo banga ngarunde na lobite message ndenge zo leka bat pa banga onde coach Ibenge moi koto vita mo mobulu mo nini est-ce que Léopard esa la buzo baté yosko moni match ngone intention d'année bon pour na ngana moni que tension match ngweza bien to beta na biso bien to za na victoire et puis Guinée pe ba basi na biso te bon yo pesi match en combien to gagner combien bon pour la victoire on a 2-1 2-1 sikoyo sala lokola coach Ibenge nde mtazotala yo soko opese message moko par rapport ya makambo elekino na ba vita wana siko lelo zani makambo Léopard pesa siko coach Ibenge message bon message ya bien onga na kopesa ye na website kaka azala proclamer bien équipe na biso a proclamer biso bien alonga na makanisa équipe mususu asala biso na ndenga bien que to gagner match à lelo. Merci beaucoup, vous comprenez que to solana bana mboka grand porte César Ngadi kande na lobaki ke tangu makambo ezali na robima to solana bana mboka ponga solana bana mboka donc moi litoyi bachaka pona koyoka ngai to continuer ba intervenir na kitisko na terrain esika bana mboka pe bazo ndongwana et ande tozo continuer moi ba intervenir na biso mususu mais na bana mboka kande na loba mona mboka boni kimia papa lelo ezali mokolo yo tozo ndongwana Léopard azo ndongwana siko yo tango zota déjà tension match au mona Masolo ndeni po côté vite tant to lo ba coach Ibenge to mona ke vite moi désespoir ekota ki est-ce que ikoko matina Léopard ou bien tension ezandeni Léopard eza vite te donc to na ba bolas na vite bolas ada osangsi vita imana mazembe lupo posanga bale de renaissance mais to tala siko coach Ibenge te coach Ibenge pe ka yende mtazana Léopard
coach Bengazan le pas mais tu bola c'est 11 au Tchekoto Mbele Ndombe na vita ba bon te do différence entre équipe nationale na vita donc l'espoir est à Makasi to beta Guinée de to mesana au beta parce que match en autant aux autres là déjà tension en match au moins tension match ndé tension match est bien Makasi to beti ku ba donc to beti ku libé bongo ye to mona été mais Guinée bien mon peut ndongwa na rapina au pesi mbombo aboye te na bango ba muke score au pesi comme c'est pas poli muke to cha bango ba 3 donc muke ba 3 combien aux autres ba 3 4 3 comme le rotin to 3 pena le rotin et en français ba 3-0 Tijing tela na caméra Tijing Salasco yo donc 3 il y a Tijing donc Salasco neti coach Bengazolando ba joueur nyonso ya Leopard bazolanda soko lingi o apporter les bango message mokolo ni ko lo ba pona bango bon coach Benga ba félicitations d'abord pour la équipe nationale à niveau comme Sibiso donc félicitations belé 3e en Afrique Chan donc coach Ezo Matara donc au continuer comme Matama sentiment te bango ba ko lo boyoki na lito imoko me opesa la maele na otanga moto mamba ballon yebaka nini on sala pour la victoire lelo. Merci beaucoup vraiment beau comprendre que tu continues à intervenir na biso to betaka masolo kan ndenge zalaka on y va mon mboka boni madame de Bolonga quand on tolobaki to beta lisolo équipe nationale lelo ba joueur na biso ya Léopard bazo kende kuta na Guinée et sika pitozo ndongwa na biso na Guinée alors ce que yo tango mo de attention match par rapport à makambo bana mboka balobi ke ibenge tozo banga mamboleki na vita to bangi pour l'équipe nationale ce que yo côté no rolobani bon d'après ngai dans le bas équipe nationale et club D équipe nationale a chance nango club pas chance nango ceux qui bengé simbati na club na to baté équipe nationale peut simbati to souhaiter la bonne chance pour te dire équipe nationale toujours to kendara toujours di bosso c'est pour là na habité sur pour là me mais d'après ngai on souhaiter bengé bonne chance na dimité que to pour la match lelo tant on mona pena tension ya Guinée na biso koto tension na bango pe kande yo loba so to tepe ba micro balader na bango ka ba loba pe ka to ko beta RDC to ko beta ba Léopard skoyo eloko ni eza ko assurer bino ki na chaka biso ponga mo pe congolais nga mo pe mona pena Léopard lo ni eza ko assurer biso vraiment ki to gagner match bon moni moto tout jamais à souhaiter malek na équipe na pays na d'abord na Guinée pe ba loba ke a gagner biso pe tout le bac a gagné. Mais d'après moi, jamais dans cette équipe n'a malheur. Faut toujours souhaiter. D'abord que les flair, passer la chance, tout gagner. Match les gens bien, tout est barré dans le terrain. Ceux qui ont décidé de 3 points sur Guinée, mais d'après moi, il est la première place. Mais d'après moi, il y a des gens qui ont souhaité malheur, qui ont souhaité tous à 3 points. Le match on peut même si tu gagnes, on peut 1-0. Même si le match va 3, pour l'équipe nationale a toujours chanceur. Toi c'est pour M sur 1, M sur 2, M sur 3, M sur 4. Maintenant, le matin, ils ont belé. Pour ne pas respecter d'abord. Surtout pour manier le ballon à terrain. Mais d'après moi, il y a des victoires, il y a 3 points. Vraiment, merci beaucoup. Ce que confiance na yo na ba joueur ni tango tape na ke match le ndenge beta. Yo mo non yo mo te manu za na joueur ni. Bon, elle nga bango tout. Mais ça mi balé nga pe mtema. Ba vendre. Tanga ba kombo nga suna moyeti mboka na terrain. Na demo na confiance. Yebi autrement finga mboka ni produit fini yani. Pourquoi sali mo exploit suka oyo yango azongi su na je. Isla na bon mais espé wana bato finga Christian wana pe bato finga bali ba finga na bonga. D'après nga que jouer na commencer pela mingi mboka ni na bakambo. Bango tout c'est pela bon mais ba jouer mtima na ngai penda mboka na bakambo. Cédric, vraiment Cédric na pesi pe bambote yo ebika nde tokutana rakuna to sala masolo vraiment na ebiki confiance ezali sko sala neti ibengazo landa yo ba joueur ya Léopard ba fandi avant match avant ba mata na verser ba Orlando nan sko o yebisa bango ni bon on a yebisa bango ça que bazala na moral moko ba yo ka bango bleu ba bati surtout ibenga non ya d'abord non coach donc zala yo chance nous a ranango et continue toujours dans le match à l'élo. De là, c'est bon que coach a moqué, on a une expérience dans le niveau. Quand on m'a tout, match est bien, bonne chance. Ndeko Boni. Bien Ngolo Nzambe. Déjà la moni on a ba drapeau, vous comprendre que drapeau vraiment donc yepenaza mona mboka lelo toujours ndongwana na Guinée, toujours ndongwana na Guinée sko yo tangota de attention à match coach Benge Olobani. Non Olobani ngité parce que
la minute tozotala na Coupe du Monde, l'équipe Nord Afrique tobeta. Donc tous les pays voisins de Tobeti. Bon, Guinée on a un match moi entraînement, tozoyaka un match de beteme na butu. Yaka na mo inde to la saka ndenge match ezala. Elo ni ezosala ki bana mboka bazala sirve boy. Elo ni ezosala. Donc biso to pour la tête to gagnaka. Bon, kopola na biso peut-être cause à la Nil. Kopola na biso peut-être cause à la Nil. Pour toi sûr na ba meilleur na biso bana kata terrain. Toi na ba joueur moi qualité. Ba beta ba championnat international. Donc tant total à Léopard, tout le monde a déjà ça va déjà. Yo tango zota match à lelo motema no peneza na ba joueur nini. Tangilanga ta 3 joueurs oh soki hôtel match lobby non nga vraiment motema na ngeza na joueur intel. Bon, motema cause à la 3 joueurs témé. Bango nyo surtout ba bon. Mais ezaka ke tong na omona Yannick Boulas na terrain donc na Yannick pe chez biso akokaka na été Yannick asala ne makamka libanda mais so ekomi na équipe nationale Yannick akokaka ba action te donc yo zo sko espoir ko na Yannick to lo ba ve non espoir na Yannick te un autre la Yannick a un bon joueur. La compétition anglais, tout le monde qui Yannick m'a asala ngo libanda mais na Congo siko. Mais cette fois-ci ils ont pratiqué cette fois-ci dans match lelo donc tout PC chance tant tout le monde ba Dieu merci Mokan joueur moi confirmé sous na niveau international tout le monde aé donc tout CP là trop donc tout bangaté et tout ta sous Mpandi moi Jérémy Botaka Azawana donc on va bien plus que Ronaldinho donc tout le monde a m'envoie bien ce que ça là le rôle la coach Bengazo Landayo ba Léopard bazo Landayo pesa bango message d'encouragement na ya yo ozo ta na motema na bon encouragement on a coupé ça bango non et non na ko finga bango te na ko pesa bango moral non baza na moral bien ibenge ayo kate ayo kana ba fanate ayo kate asala no oyo ye azwa na école à pratiquer comme ça toroyo kana biso bango mena sima na CP sentiment ba supporter et boma équipe donc quand il faut ça la maïle na yo kolanda ba supporter te pour le lot Tolanda José Mourinho zaki sentiment aki entraîneur moi zaki na sentiment na ya ko sala ba sentiment na le lot José Mourinho ba bengani na Real akebo ba bengani donc alors tout tika ba supporter basala qui supporter na bango yo otangela musala na yo ibenge conseil moko na opesa aux grand coach na minute en Afrique aux parmi ba meilleurs donc salela maele na yo occupé ba supporter te to komi vraiment na suka mais to so suka to baki to so pe bato ba bi makambo bato ba na kata mondango ba beta moi lisolo to zana coach JP ouais coach JP to beta na moi lisolo muke ya équipe nationale la Biso Léopard. Bonjour coach. Bonjour. Coach Lelo micro RD Congo kitika ndé tout ça la micro balader to kutiope en plein entraînement mais to ngito zoka mo opinion na yo par rapport ya match à Lelo tango zo mona déjà tension ya match à Lelo kotala kino po bana mboka balobi bazobanga makambo eleki na vita est-ce que koyo koma lisusu te po vita so totali vita to mona déjà coach Ibenge et so totali pe Léopard to mona coach Ibenge est-ce que moi différence ni neza entre vita na équipe nationale ou quand ils ont entraîné par le coach Ibenge? Bon, je pense que d'abord merci pour la parole. Vite, avec les équipes de club, mais équipe nationale, les équipes nationales. Donc, Toros en a même sort dans la situation que passée avec le club parce que Florent Zaliwana. Je pense que Florent, à tout moment, sera toujours optimiste. Donc, pour le match national Guinée, nous sommes vraiment optimistes. Donc, les matchs, vraiment, il faut gagner. Nous sommes condamnés à gagner le match. Merci beaucoup coach. Autant aux autres là déjà na ba joueur na biso ya Léopard, ozo mona déjà neti joueur nini au moins mutema na opeza kuna panayi. Je pense que na moni bango nyonso parce que so tali pe na ligne d'attaque, tous en abataka moko bien, tous en a dit merci Azali, tous en a ba Bolasé Bazali, vraiment baza ba joueur moko na match à Lelo vraiment résultat bien Azali. Donc résultat bien parce que les équipes moko tous à peine à milieu du terrain moko malamu. Et puis, ligne défensive, Nabiso vraiment capable d'encaisser deux buts dans le match à l'autre. Donc, si tu marques un but, on doit gagner le match par 1 but à 0. Si tu marques 2, c'est difficile pour que tu encaisses plus de 2 buts dans le match à l'autre. Donc, tu es optimiste dans le match à l'autre. Suite à la préparation, il y a équipe et puis décision va jouer dans l'hôtel Béatrice. En tout cas,
pour la victoire est déjà dans ma boîte. Mais est-ce que coach ce que ezala ki neti yonde ba check na Léopard na otala ba pesio ba joueur nyo sur la classement no ngeza andeni parce que les joueurs musu baza na ebi penza bangote mais classement ngozala bien parce que ba jeu surtout le cas dans ba joueur professionnel na quelques-uns au baza na ba club na biso lokola latéral gauche avec club on a soka zali petit le Malissa baza ba joueur moko ba ko porter penza un plus na équipe nationale. OK, merci beaucoup coach. Tu as vu que mbala simaso qui peut le rezali to ya toujours ko luka. Merci vraiment. Merci beaucoup, vous avez compris que to beti masolo na bana mboka ka ndengezala ka bana mboka ba lobby ba beti masolo bonka ndengezala ka vraiment. Na pesi merci na ba nyonso ba sepeli ko leka na micro ya Gradimu ya lelo ka ndengezala ka kino chez Gradimu ya maramtu eza carré na pesi bino tout merci vraiment et merci na ba nyonso bolandinga bolela Gradimu ya botala Gradimu ya na pesi bino merci ebele na bosanité moi-même milinze na Londres au messana kotala Gradimu ya trop motema tous pepele ya mbetolo na pesi mbote na venangai venangai Rex Mbuluku casque bleu na pesi yo bambote belé venanga Jimmy na kata Afrique du Sud na pesi yo vraiment bambote trop ya trop Donald Kachuva yo pe na robosa na wote parce que vous êtes toujours na Gradimu ya collé serré na bosani binoté bino tout bougeant na bosala toujours que Gradimu ya zala bien Gradimu ya sala bien merci à toi mon boss César Ngadi Cléboa toujours na bosani opété tous ala toujours tout ça sala musala ka ndenge zala kanga na bino to kutani na numéro mususu ezoya na masolo tout ça kana kata rdcongo.info.fr ndé beaucoup ta mambo donc merci à vous tous bye. RD Congo